Chers abonnés de PF Bonheur TV, bienvenue dans notre émission Tous au Lamboka sur terrain, émission web de Taramasolo et Etali RDC, particulièrement Etali P Kinshasa, le lot tonton Ricky, le tonton national Akitina, équipe Rimbaya presse, bana presse, Tokiti Awana, Sangamamba, Bumba, Fila, Mangengenge, Pona Rosola, Na Oyo Bafana Rakoto, Bazozo, conditions moko ya mabe, conditions sociales ya kito côté, moyens de transport ya malamu, les alités, eau potable les alités, énergie électrique, éco makate, courant ezate et loko moko te, voilà toye pona bakonzi ya mboka ba meka kotala un peu ba quartier mususu to ba coin mususu ya Kinshasa eza oublié makasi neti awa toza penza pembe toza na kati ya Ngaliema commune oyo tolobaka commune présidentielle, commune oyo Mobutu afanda eza na ndako moko na Laluna se ba bengaka présidence, c'est la maison du feu maréchal Mobutu. Il y a le palais des Mabeska musée afanda ka Laurent Désiré Kablesika akufelaka ezape wana et puis ba député ba honorable kili baza na kati ya ba météo ba lettrier ba ni tout ça, mais Sangamamba ou eza voisin na biso bazo vivre le pire en plein 21e siècle. École les alités, mailles les alités, hôpitaux les alités. Donc on va essayer de faire le tour avec Kelly Mboma. Merci encore à Patience Fayoulou pour la confiance, à Andy Ekoulé, Davina Ekoulé, Raïssa Ekoulé, Henriette Makela, tous eux battent la kangaba j'aime na ba commentaire na kati ya émission. Je relance l'antenne à Kelly Mboma Eska pito kenro kutana na batu to population ya Sangamamba, Bumba, Mangengenge, na Fila. On se retrouve juste après. Voilà, chers abonnés de PF TV, merci à Kelimbo Mande Katolobag na kati annonce na biso tozo tambola pona kozwa bayi quartier oyo Sangamamba na Fila pona appel sa biso ba réalité o bazo kutana na kati ya secteur na bango na moni papa na saki ya ciment na mutu na moi makasi. Bonjour papa. Bonjour papa na biso. Ola ni nozui moto te papa. Nazui moto na yo komatiki sika terrasse oyo esukila awa. Moto ezokomisa biso awa toyebisaka bato basala terrasse oyo bakomisa yango tiki sika libanga ezali po esala bebulima te terrasse yango ebande bebulima ntango tozoyebisa bango ke bosala bayebisa biso ke bobomba mayele na biso mais leta ya kotala likambo yango banani bayebisa bino bobomba mayele na bino nani asala terrasse oyo baya kosala ba terrasse oyo soki ezalaki bachinois oyo banani mais tosolaka na bango balobi ke tobomba mayele na biso bango bayi kosala oyo batindi bango mais terrasse bande déjà kosala ba mabulu ezosenga nde baya kosala yango bakomisa tiki sika libanga ezali siko pona nini moto ekiti si otina se kuna te singa etina se boye te parce que koto bato bazalaka leta akipaka biso te nzela eza te kutu nzela mai mawa yango omoni tozo kotambolaka boye kisika moto ekokomisa yo ozwi biloko tina motu leta ye moka mona azwa selection ya bato ya kotoyo. Bongo siko makambo ya courant na mai na moni courant ezala ngo calme awa courant ezala ngo poser ya kanango koto kutu ya banda na botama so 1900 combien tina komi na mbulo oyo na mona letanga ya courant te mais mboka mobimbeza côté boye batu baza côté boye belé ya osakana te leta ye moko akota sur le terrain amona pour vivre. Siko esala kabino ndenge koyoka bambongo ebimi na baso de mouton na ba maison préfabriquée na makamsu mais bino bazobosa pendant que vous appelez ba congolais tout ça ba congolais kasi yango tozo déclarer parce que pour sélection ezwama est-ce que ba mukonzi moko asi ya kosala ta mwa pont moko to kokotsa ta mai kotoyo eloko te nanu pe to mona mutu te to mona ga boya to voter ba carte électeur kinda to voter mais sélection ezwa te talati lelo koto quartier esaka molili boyi litanga kutu ya kura mbula to mona ngo to yebite. Président Félix Antoine Tshisekedi a koloba lobi olandaki message na ye. Na landaki ba message na sipelaki makasi nzambe abatela biso yena biso baya pe kotala côté population ezali. C'est que courant ezalaki po landaki. Courant coûte ezate tozo landa po ndenge ya zoloba ke misale bande sala koto pe esalama poto mona pe misale salama. Kasi pesa message na bakonzi ya mboka nyonso bazo landa na moment oyo pesa non message na ye moko président de la République et puis na ba député. Na pesa ka merci mingi nzamba batela biso tozala bomoko totunga mboka na biso kisika mulili ezali lumière ekota. Merci. On a makambo etali kuluna awa na moni kuluna ezate pona moni apparemment quartier na bino eza calme. Kuluna eza makasi quartier comme kure ezate mulili bazobotola bato bambongo saka sima na leki nango boye pona mwa euro soto komaki ba 17h mbele si babotola ngai yango kala bakata ngai kaka ozomona ye moko papa biso nyonso elongo tozwa selection ya bato bazala kotoyo
solution ekozwama. Merci. Bongo ata question asuka poto kabona. Bongo ata souci ati moko eza wa te ata la police mo pembeni ezate. Ata souci ati côté ezalaka te, la police pe ezalaka te. Yango wana kuluna azokomatisa maseke parce que moto alandela ye aza na ye te. Awa kuluna nde mokonzi. Koto nde kuluna nde penza dongo batia penza payote na bango ezalaka koto yo. Faut penza l'état azwa solution aya kotia guide na yo côté boye po ye moko abanda kokondire bango ndenge nini ba vivraka. Voilà, merci beaucoup papa. Kelimbo nous continuons. Je pense qu'on va prendre le chef du quartier. Tangotoye awa tokutaki chef du quartier te tokozwa chef du quartier ça déjà pembeni tozwa maman tozwa ndeko mobile to maman. Bon pour ça la kara bilonyo so pembeni. Bonjour ndeko. Bonjour papa. Na moni oza étudiant. Ah oui, étudiant. Siko étudiant na kati ya République démocratique du Congo. Au moins ba biloko aboye na quartier na yo impression na yo za ndenge ni. Donc biso côté to mona vraiment que toza abandonné. Pour totala boye nzela tozaka nango te toza na courant te toza na mai te même biso tande ça courir passer passer ba faire moko ya kala tosalela côté vraiment tozokemba tosalela ba faire makala ya makala ti le côté donc soki soki tumbi chemise na oseke sortir baby na classe on côté bien OK na ndenge nini parce que tumbi bongo mystique vraiment mais la moni ba moto zo suka likolo kuna moto ekitaka boye te pona nini bon moto ekitaka te parce que nzela ndenge za boye to na ponku tuté mai eleka ke utaka mbinza delvo so ekomi ya mai kaka batila biso bapa mabaya donc moi moto traverser na ngambo kuna eza pété kuna pende nzela kutu donc mystique ezalaka kutu te donc moto sukela kaka a pundingi rosé bukela biso favoriser biso mwandam. Mais comment on peut expliquer que basali caniveau munene pour la canalisation d'eau mais la moni caniveau ngo esui kaka wana pe bandi ko buka na yango moko donc eza vraiment passé bambongo ebimi ndenge na ndenge bazosala misala kaka ndambo ndambo na kotala boye soko tali eza epusela kitima ndambo boye mais depuis basala boye juste pour canaliser mai ezo bango likolo te biso koto toza biso abandonné ndenge batie boye esuki na baombo na bango wana telemi bukaka lisuki te batika na bango bongo bastopa na bango totikala kaka boye. Ok, un message au président de la République Félix Antoine Tshisekedi, un message fort. Vraiment tokolo bakie chef na biso atala biso pe na koto po si totali gouvernement leki tozaki bayebaki biso te ngale meza commune moko munene na ba quartier belé mais Sangamamba vraiment est abandonné atala biso pe koto malgré ninga dissout de parlement sala biso do nipe atala biso pe na no koto makambo biso don est concerné biso vraiment te po biso pe koto za na mulili amona biso pe après to encourager ba bien fait na ye ezaka te tika biso boy tomata raté 19h au cours des cas te no temibwe. Ceux qui 19 bête on ngambo kuna tikala kuna et surtout dans ces ans de ça mbula ceux qui bêti tu as quand il peine ça tout juste pour comme au dépasser ba transport ce que vraiment attaquer tikutika la merci beaucoup ndeko Kelimbo nous continuons na moni ndeko mwasi azala pembe na pousa pembe na bonjour maman. Bonjour ndeko ofandi koto na vandi koto yo matana no bala ofandi koto yo oui na vandi koto na quartier Sangamamba papa basali osuri kitoko merci beaucoup salon de coiffure eza koto côté zala te poko ma bien faut que ne ka lemba oko ma bien ma coiffure kitoko faut que kaka c'est lembao so ba salon eza te pona nini zongo wapi nana ngo kipa biso o zongo wapi nana ngo kipa biso mutakipa biso azate ça dit po maka kitoko il faut bima. Bosaka ndenge ni pona kolia tant on azokita na moni mwa ligablo moko bati ba biscuit meti na komi koto na moni eloko moko te wenze na bino awezaka wapi tozana wenze te atozana wenze wenze biso ka tomati na delvo osali wenze no kichozonge soko vandi a kozwa ta ni dikala ni savoni eloko bitomataka ne mitu nange kene wenze na mata pona kosoma biloko tosomba eloko te ofuti moto 5 ozongi 5 ça dit au dépasse dans makuta wenza mukie mais donc awa soki ozala mbongo te orozwa moto te pe okobeta chaque jour makolo chaque jour papa ngomba nezali sekitaire ngomba basi bata kote bakoma mikuwa pwani asu munene te pwani ngombe leki ekobima ko papa ubon dega ngomba na te dega ngomba ezana mystique ata sadinda mataboso ke za mbonga moto te makolo mo bakolo zo lenga tant okoma anda kumakuto lamba ezali sute sona makambo etali courant pona moni mai yango ezotelenga na mai bozana bino bien papa tika tomela mai ya mabulu moi mai ebima kuna so caméra zuma mai biso to kwangisa ngo bien poto mela mai ya malongo ezalaka te to na traiter biso nana traiter biso mai koto muta tata mai koto azalaka te biso mo ba traitement to mela nzambe tifodi kane esunga biso to zo te po to ala ki po c'est nzambe tifodi to biso plus de plus somo no ka koto mo ezate so tu koto malaria mo ezate
Surtout que na bon corona. Nayebi te soki ezali peut-être kozala hein. Po bona niveau boy corona il faut ezala kaka. Ya so te pa bo toloba nini. Parce que makambo etali courant ezalaka te koto to ndenge ni bongo ba côté msata ba groupe électrogène ba tiaka. Nana kotia téléphone yango ezanga décharger na ketia kuna matakuna likolo. Téléphone yango za décharger. Kuna. Soko matikula te se ko za décharger. Oza te tongo midi poko amisi papa nanga bimaka boma papa zonga tianga na charge. Ata li solo a délestage awa ezalaka te ata moi 6 heures. Wapi. Bana kuta mike babota mabamona courant te bobiso mami bima moto mona ngo wapi. Mais na moni pe bana baleke bela pour distraction ezate to ndenge ni bana baleke bela le roi molili eleki distraction etikali ka eloko wana kaka. Yango nde makambo. Boto sani. Tokosala nini kasi? Apa yango. Tobota bana biso pour des réplicateurs biso problème au papa parce que mokonzi mboka nyonso tozaka soka ya makape na mboka na ye papa talaka libuma bana nyonso ata pe mipandi na biso biso to souffrir to na sengote to na sengote et son malamu ezaka so papa to kipe bana na ye papa taka so boti bana ebele msu 8 9 10 so doka charge à 2 ou 3 personnes ba usi ba se pena non ba se pena tin ça dit faut to charge bana nyonso pour ba important na minute to suka. Merci maman. J'en profite de lancer un message au président Félix Antoine Tshisekedi. Secteur Oyo ezana kati ya Kinshasa. Le développement du Congo est fandi kakate na ba boulevard na ba immeuble na ba nini mais tala secteur on est batu bazonyo kwama mai ezate courant ezate ko bota ekomi élevé na ndenge moko ko sakana te banzela malamu ezate soko za mbongo wa moto te okoleka te. Alors je continue avec Kelimbo. Bonjour maman. Bonjour. Maman la moni ozo mata makolo na ngomba oyo nzela mususu ezali te. Nzela mususu ezali te biso soki mbule betia moyen te moyen kolekeza te parce que toza na ponte moto toza na nzela malamu te toza pena na pasi toza na posa mai nanu ya komela peza te tomelaka mai moko na pui wana soko ko kotala pembeni na terrasse eza source. Donc mai wana batu nyonso bazolobela donc eza mai oyo eza mai oyo nini sangamamba mezo mela yango wana mai nyonso tu sangamamba ezo bimana mais toza posa mutu oyo ayebi ke azala souci ya bana mboka alukela biso mai asalela biso nzela atela biso na pont parce que soki mbule beti so za likolo fola la likolo so za ngambu fola la ngambu parce que nzela ezalaka te bongo likambo etali kuluna babi kuluna pe eza matata po molili moko eza ya kosakana te tata okaka matata soko za telefone tikango likolo miyela yo moko bosolola na bango bitimi kitela mutaka so za na telefone na bia ya bango soko za na lelamba ya bien pe opesi kuluna yo leki atikali nango toza na insécurité mabe awa bon la police koto la police ezalaka te fo mataboma libala ya 100 mètres tozwa susu moto koto ya 200 mètres toza fo matababi na boma libala 100 mètres musika. Voilà balandi ya PF Bonheur tozo continuer nzela na biso toujours awa toiti komona pont moko ezali awa na ebite ekaboli ngambuli na ngambu nini na moni ndeko moko afandi pembeni na pont yango tokobeta lisone to eba un peu utilité à pont oyo ezali nini awa pe nani azo gérer pont oyo mbongo pont oyo sala rekendara et pas ya nani et pourquoi existence ya pont oyo. Bonjour ndeko. Bonjour papa. Ndeko kombo nani? Kombo na monsieur Eric. Monsieur Eric oza bien? Kimi ezali. Na moni ofandi pembeni ya pont yo pembeni ya pont boelingi olobani. Bon pembeni ya pont parce que na cheli baya na nga wana po batu balekanaka. Eza libaya na yo oyo tie po batu balekanaka. À part libaya na eska mususu akoleka ezali te? Bon à part libaya o nzela mususu akolekana eza te. Po yango esangisi kanini na kanini? Esangisi Mbinza Delvo na Sangamamba. Esangisi Mbinza Delvo na Sangamamba na ngambo oyo toza na kati ya Sangamamba. Siko na moni awa soki mbule beti na monaka ba dégâts ya makasi ya est-ce que pont oyo na ba mai wana résistable? Na minute wana pont oyo ezalaka te. Pont oyo tolongolaka ngo tomemaka batu na Mukongo. Tomemaka batu na Mukongo bapesaka biso 500 francs. Mais na kokatisa na pont bapesaka combien? 100 francs. 100 francs à chacun. Oyebisa nini na bakonzi ya mboka Joseph Kabila uti kosa 18 ans awa nini ya malonga atikaki awa na kati ya Sangamamba? Bon pona ngai atikaki eloko te. Po koto yo bango bakipaka biso te. Na minute oboye pont oyo député wana utaki kosalisa ezindaki na mai. Asalaki pont liboso na nga awa. Asali pont ya batolo so boleki wana pe bokomona batolo wana ezindi wana. Na minute tozana mutu moko te oya kosunga biso. Po peuple nyonso tu ya Sangamamba balekaka awa.
oyo eza direction balekaka bapesaka mwa quelque chose po bakatisa bapesaka 100 francs na bango mpo bakatisa yango nde esalaka yo osurvivre oliesa mpe libota na yo. oui sikoyo soki bakonzi ya mboka balobi basala pont moko moderne awa neti bapont toyebi ya minene na kati ya mboka na biso seke yo mpe mosala ekufi. oui nga mpe mosala ekufi mpo nalelaka awa na libaya na nga oyo olinga bakonzi ya mboka basala pont mosusu nakosepela basala mpo basauve peuple. sikoyo yo mosala ni okokoma nini? bon nga mosala na nga tellement naza jeune nakoluka naluka place mosusu naluka mosala nakosepela gouvernement asala pont. sikoyo ofandaka boye yo moko ti butu to boza équipe to ndenge nini? bon toza équipe de 3. bon botravaka ndenge nini boza équipe de 3 bosalaka ndenge nini? toza moto na moto aza na jour na ye asalaka neti boye nga nazosala nakotaki na ntongo nakobima awa partir ya ba 17h mosusu akoti akozela bato oyo bakouta na misala mpo balekana po soki tolongoli mpo bakozwa moyen ya kolekana te. so mbongo yango bopesaka versement quelque part to ndenge nini? topesaka moto te moto na moto aseretuvaka na mbongo na ye na tour na ye. bongo sikoyo libaya yango elalaka epai nani? libaya elalaka epai na nga moko. oui bon pesa message na Félix Antoine Tshisekedi po lobi 18 ans à Kabila bomoni eloko moko te sikoyo faci beton abani déjà musana ça fait déjà 2 ans lobaki alekisi tango na bandeko ya FCC cash sikoyo message ni opesa po na yo en tant qu'habitant ya Sangamamba. bon merci pour la parole ngai nakosepela président Chilombo ndenga lobaki peuple d'abord Kabila asala eloko te awa na Sangamamba toza na nzela te toza na mai te toza na courant te yango wana omoni toparvenir kozwa libaya totya awa mpo tozwaka ba 100 francs bato balekana tokosepela président asalela biso pont soki asali pont ata biso libaya ekufi nango mais peuple bazala na avantage ya koleka. Changer dans Numbongo. Kelimbo, c'est l'ambiance qui se passe ici à Sangamamba, Balandi APF, Bonheur, Patience, Fayu, Lutalandenge, Bandekonao, Congolais, Otika, Nakatia, Kinshasa, Ndenge, Bazo, Mona, Passi. Avant de traverser ces ponts, il faut donner 100 francs. Pour se repérer 100 francs, Okokati Sate, Pende, Kolibota, Nae, et Koliate. Alors, mais Azak, quand même, Courtois, Lobina, Bakonziambo, Kabaya, Kosala, pont moko moderne. Ce qui va salir pont moko moderne, Yé, Akoluka Moussa, Nae, Moussousou, Ya Kosala. Alors, Azo, passé message. Na Félix Antoine Tshisekedi tala Sangamamba ndenge ezali mabulu par-ci par-là courant na mai ezatobi musala e bandi to mona pe musala ngo ekota kotoyo moi lilo basuka na kosenga vraiment ndenge bomonani boye message na biso ekoma bene pa président asale la biso oyo esengeli biso nde toza bozo bana Sangamamba to sepelaka mingi na bakonzi to sepeli na président Tshisekedi aya ko bongela biso nzela oyo yango direction bana Sangamamba nyonso tout balekana direction principale ya pont ya les blancs yango eza référence ya Sangamamba soko uti na baumbu okolekela na pont ya les blancs soko zwi moto na baumbu okokita na pont ya les blancs. C'est pourquoi to sengi na bino ba président bosunga biso botiela biso pont. Voilà. Kelimbo, nous sommes en train de continuer. Nous avons déjà chef du quartier, tout évolué. Eliud Kabeya Mélanie Congo évoluant to kende kozwa chef du quartier pour na APC la PK kanenge makamrozo le kalakati ya Sangamamba. C'est vraiment une honte. Je vais appeler Eliud Kabeya. Eliud Kabeya. Voilà Bandeko Balandi, je suis toujours avec l'équipe Bana Presse, avec les réalisateurs Kelimbo Ma Eliud Kabeya et Mélanie Congo. Touti ko katisa mai to mati bangomba to eko découvrir esika chef du quartier ya esika o tozali Sangamamba afanda ka to robeta naye masolo kaka ya quartier oyo boyoki bandeko nde bauti déjà kolela lela. Alors le tonton national habité ayoka kaka population te me faut kape mokonzi ya koto yo apesa na micro na biso ya PF Bonheur TV pona toye bandenge nini yango bakonzi boki koya awa. Gouvernement ya Joseph Kabila 18 ans et très rosa et loro morote ya Mouzel le père et loro morote ya Mobutu rien ya Kasavubu rien. Alors
peuple Eza Koto et espoir et pas président Félix Antoine Tshisekedi qu'il puisse quand même faire quelque chose. Un commentaire sur ça, Eliud Kabea. Et voilà, nous sommes en train de continuer notre travail, toujours dans le ya Sangamamba. Et si on beta moi les solo il y a conditions de vie à Batoua, à Batunding bazar. Et beaucoup de landa ba commentaire ya batumsusu vraiment ça fait mal comment on a vraiment quartier on a vraiment la kati ya Kinshasa la centre-ville cause on a ba conditions ya boy vraiment ça passe bato bazolo bano depuis 1900 comme bato ba mona courant. Donc mon a botami mikolo na mona esika nini ampoule pelate voir même mai banzela vraiment ezo ça la passe makasi ezo ça la souci makasi tozo continuer toujours travail na biso. Voilà, chers abonnés, nous sommes en train de continuer. Tous abonnés à Lupang où il y a chef du quartier, il y a Sangamamba, tous homonnés, tout le monde bandekoli, banda li banda à Lupang. Bonjour maman. Bonjour papa. Vous allez bien maman? Ça malam. Tous le chef du quartier, Azali. Azali papa, Azali. Porte na ezawa plutôt que ok, quel moment on y va na porte à chef du quartier, Zankata Lupang naye. Je sais pas ce qui a Zola Lato. Bon, on a la TVA, TV, Mobulu, courant, Mobulu. Papa, bateau à presse. Bonjour, papa. Ok. Excusez le dérangement. Hein? Tout ça, bateau à presse, toye na quartier, na bino, pour na kobeta, mama solo, pour toyoki. Bonjour. Toyoki difficultés, ali makasi na kati ya quartier. Na okope sabiso kombo na yo. Mongai comme on a chef matumo chef d'eri matumo na Pitu Philippe na liga na kati ya sacré ya Bumba awa kati ya mangenge ngamu na udije ya awa yango wana teko sepena bino bande ko na biso ko biso tanto ka information likamuli ko biso katamboka biso elo retini biso to ya awa po to siona kana ba quartier ebele to mona passion bazala kana yango. Ce que le très particulièrement toye awana Sangamamba Bumba ndenge bozope cela to moni banzela ezalité to moni bazomema batu ya komema batu bazomema basaki ya sima na mituna bango moto ezo koma na un certain de kilomètres te finalement gouvernement ebosana bino to ndenge ni bon toujours regretter pour na kati ya mboka na biso ngai na limo konza mboka na otala mboka mais toujours mona passe bandaka la toujours courante maité bakuna bazana biso tolela na bakonzi toujours résultat mo côté mbalo lokolo boye côté misa biso pena boye nza pambola papa Félix a côté biso na kati mabene na biso pour et passer ya biso le courant toujours courant ma égalité tomna ma mabulu pe balabala égalité bino mo besoin na bandi besoin ko mona yango condition vie ba kuluna abe besoin mal à l'aise ndeko zo ko mona na ngambo wana kuna et kaboli biso entre Kimpe na Sangamamba. Donc ngambo oyo tozali penza clavé. Tona couranté, tona maïti, tona molili, bato mabebe baboma mingiawa. Donc bakonzi botelema biso sala biso likamalamu. Mais tout moni basala ki caniveau moko ya munene to kotika kuna me caniveau yango apparemment ndirezo simbate. Bon bitali caniveau na likamo ya l'état. L'état sala ka merci ça pour généralité. Binota mo film moni yango. Bo pese le soma lo bate ba commissaire biso en haut. Pour les ebani ko jaku bukana comme il y a risque makasi pona ko bebi ça va pénaliser koto ndio ma soki yango te ma koto eza ma be pona ma bulu yango ikadra biso mai wana ya salité wana ba mama sœur yango biso melaka na tango elanga po ila mai salité tango mai wana ezo uta wapi mai wana uta na ma sœur na ba maternité na hôpital na hyper pigeon eza descendance nango yango wana mais tant que comment na sèche et filtraka ils chouchaka mais on te melaka alors parce que la biso tu as na pomputé tu na maïta ma boulouté l'état quand c'est la biso tout possible à la biso mai. Voilà, je passe le micro à ma collègue Eliud de Kabea mais quand retourne à la biso papa basala kandeni po basomba moi pondu moi ndunda moi savon basuka kaboni. To tambolia to mei ko tambola to moni vraiment wenzete to moni vraiment iska bazo te kabilo ko te to ebite papa bo sala kandenge nini pona ko somba moi sumo sa wenze moi eloko kolia bo sala kandenge nini. Ya mama ya kana opisa déclaration wenze. Ya mama ko mama ya ka oyo bisa pasine bo mona kani bo sombaka. Yo zeli lokate kolonda ko baninga ba mona pe yo. Po tozoke na mboka développer mboka. Le ba poussa pe mena ngaya. Mama bo sala kandenge nini pona kosoma mwa biloko.
Pour na kosomba biloko en tout cas ceux qui tomati délivoté pour na kosomba biloko en tout cas ils ala biso passe makasi. Donc moi na bangomba na tozo mata pour na kosomba biloko. Donc ça bongo en tout cas penza wenje zati. Siko ti delvango bokenda ka makolo to bokenda ndenge ni. O baza na mbongo bakenda na ba moto. O pe baza na mbongo te en tout cas pe to kenda makolo. Donc obongisi mbongo ya wenze, obongisi mbongo ya transport. Donc obongisi mbongo moto, obongisi mbongo penza ya komatela pour na kokindi wenje. Et bongo sikoyo awa to beta no lisolo ya mwa bakulu na bosala ndenge nini awa. Po courant ba bi courant ezate. Na bosia molili wana batungisa bino te to ndenge. Batungisa biso ti ba 19h ba 20h en tout cas penza tozalaka donc moyen ti. Donc c'est comme 19h donc faut to kotaka na bandako ti ba 20h en tout cas batungisa biso makasi. Donc ce qui 19h okende musala lala na musala. So zapenga mbola la koto na katikati so meki bakangi. Moyen donc yo bima ezate. Donc entourage donc il y a esika na eza donc ni en tout cas penza ezalaka bien ti. Voilà, merci, je passe le micro à Mélanie Congo. Voilà, ndenge toyebisa bino tozali kokoba c'est kokoba toyaki pas chef chef du quartier du riz hein. OK. Papa, bonjour. Bonjour maman. Papa nalingi na tuna awa ndenge na tamboli na moni bana bazomata bazokita bauti ba école. Ah école na l'hôpital eza lolengeni. Est-ce que ba école ezali hôpital ezali oh soki na butu msuma pasi boye bokoki na maman to na mwazemi abota mwa pembeni. Na chaque esika ba débrouillard bazanga raté. Tout l'hôpital passe, plutôt passe, l'école passe. Mais l'école est zanga raté. De temps en temps, na tela makalamuka butumo ipona kola na makamba bakuluna. Ba wa pesa ba rapport. Naza okende. Mais pour moi naza tabeni eleko moko ezalité. Tout ça na société awati. Société na biso ezali mo sika na delvo. Soto longa o ya biso na boma libala. Na katikati na biso le côté on tenait à taxer na peuple. Donc on ngolo bate nzinga ya koto susi atezate à distance à 100 mètres l'autre za la tena eloko mokote. Donc soki moi kuluna kangi mundu kangi ndeko na nzela donc OK. Donc kangi moi sapato OK moi téléphone a bien. Mo kanyo so nyozo mo taxer ba kuluna ezangité. Biso comme kina biso za kana susi ya biso kaka. Botele na biso likamo ya mai, courant, nzela. Ngabe na chef de quartier, botia biso na position du chef de l'état. Oyo ba passer na biso. OK, voilà, nous avons passé le micro et pas à tonton Ricky. À me rappeler qu'on développer le sous-suna. Ok, toujours continuer toujours na papa et le koyomo na oki na micro ya Mélanie olobi que ok ndaka et pas ba continuer pas l'état pour na osa intervention makambo etali kuluna. Démarche yango sala kango ndengeni est-ce que aboutisera to ba rejeter kango pour déjà qui chef du quartier sala ngo eza bénévole gouvernement efuta rayote. Bon, pour na likamo les apôtres de Baté Mboka. Tout ça na ndenge mboka. Rapport na ngai bakuna ça rapport. Na ko bisa na chef titulaire na ngai. Après titulaire ça joue rapport na ko tika na quartier. Mais quartier ba ko se qui para biso pina bien té. De moi tout à force marqué sur ça là, égalité. Est-ce que vous kenda kotika rapport eza musika penzana awa? Na eza distance. Pour na ko sika to tika ba rapport na bureau du quartier ya Bumba. Eza na vira na antenne kuna. Do ba kondi boyo kla biso ne mawa pona likambu ya ba sociat mai courant passe na biso ne ngwana. Donc kokende ku bon même sous pe batu yango ya quartier o bokende otika ba rapport na Bumba mona ka trajet ngo pe l'équipe mulai to même sous pe babanga ka ke ba okipe ko kale bango moko. Na likambu na lobi et poto depuis pour na biso il a dit musala ya l'état ndenge sengelma pour mboka ezaka passe. De moi tout ça commentaire personnalité pour na ka tamboka. Bino mo na nouveau ya papa parti na ba souffrance na ba contrat nyoso oyo aba se rappeler biso na sangamamba eloko liboso toza ba te belé yemo oyeba mokila on otama ndenge nini parce que tu as clavé tu as molili mai ya te kuna ya te ya to senga fo bino bozo kende bo me biso sango bo me masango bo ta mboka et avant biso to me masango image rekomela bango yango nazo profiter le kwa na kutai na yo de chef du quartier oyebisa Félix Antoine Tshisekedi message moko da part na yo tali caméra au passer message pour a Rolanda yo. Je remercie pour la présidence de la République makamozo ko e bandi sika musale bandi ta musale bandi bo bandi biso ba plutôt banda termina biso ba chef ba mboka po biso ba konza mboka na pasi makasi po na ni toza lifutité toza pene loko moko te po ba opesa biso grade et loko to senga na yo tia fonction na biso ya chef de ligne ndenge ya bakoko ya kalabazalaki e bandi zaki na ba chef de ligne il faut toza na lifuti na biso pour toza bokasi po na osala mosala toza aussi remercie papa
nzala pambola yo na activité au bandi na musape osala toujours sur longonia. OK. Bon message à Lobaki Lobi Olanda ki yango. Na message à la télévision té. Tu vas bien à la radio té. Ta yo ko ndeni. Ba ba la radio passer ce message. Félicitations. Ok, Félix Antoine Tshisekedi dit son excellence président de la République Fachi Beton, je pense que Ozo Kandenge population baza ba congolais, baza ba tuya ya Minembo était baza ba Nyamulenge était baza ba congolais, ce sont des Kinois, ils sont en train de vivre à Kinshasa dans le quartier Sangamamba, ils ne sont pas des Rwandais. Alors makam obo ça pour na bato ba fanda kana Gombe, pour na bato bazo fanda na Kitambo, pour na bato bazo fanda ba commune à Kinshasa, ba commune Kilikine bozo linga ko développer ango, il faut aussi chercher à redévelopper secteur oyo ya Sangamamba po pasi ezali makasi tozomona ba école ezali te ba hôpitaux ezali te moyen de transport ezate mama na zemi azokota na mai ya salite azokende na bangomba komela mai pe kaka ya salite lobi maladie et yango na taux de mortalité ezali makasi na kati ya Kinshasa na biso. Félix Antoine Tshisekedi que ces messages puissent vous arriver des chefs de quartier biso tokomi ko kende to continuer nzela na biso na moni na pesio au revoir. En tout cas, nous avons remerciement pour une balle Yambo. Autre monde a besoin qu'on voit côté mon habitant Sangamamba. Balle Yambo Yango. Ngai pe na moni nazana leki na mo ko komika directement aya. Aya opesa moi le baba. Non yaka. Mo likamoti makama la muke zali yaka. Yaka. Yaka ngasa sikoloba. Bah, Kelimboma, nous allons prendre Moulongo, non, Aouti, Koko. Nous continuons Kelimboma avec toute l'équipe de Bana Presse Tozui, Ndeko Moulongo, Azali, Moko, ya Balamuka, Zanakati, il y a opposition, mais Zanakati, il y a Sangamamba. Félix Antoine Tshisekedi Abi Moussala et Bandi. Analyse na yo. Ah non, c'est pas la mingi soit Abi Moussala et Bandi et Banda Peto Mona. Pour baloba ki Bandi, mais Ezo Bandati. Mais tout c'est plein de chefs de l'État qui Moussa les bandits et bandato monnaie ça y a mal bandit qui a calaté oh to sala basala raté mais le quoi babi qui est bandit et bandato mona to eto kuti quartier na awa catastrophe to moni ba pont to moni ba mamana ba mabaya na mitu bazo mata bangomba moto to suka quelque part kuna okobisa ba konzi nini puisque 18 ans Kabila leki atkali koti kata griffe moko te na Sangamamba. Na koyebisa bakonzi pena tozana difficulté makasi awa na quartier na biso Bumba Sangamamba 18 ans au chef ancien chef de l'État Joseph Kabila sali pona biso eza ya pamba eza ya mabe eza pena ya souffrance pasi bakisami pe de tisiko tozaka na souffrance ya nzela biezate courant kutu ezalaka te mai ezalaka te tala bino mo mai tozona. Donc un message au chef de l'État pesaki bolanda ki yango te. Oh apesaki lobi lundi tolandaki tolanda na ba téléphone. Okay. TV zali nango mais courant ya pasi ba msu to cheki ba groupe ba msu ba pano ba ope ba zangi yango balanda ka na ba radio misu pe balanda ki te pona mankima ya courant. Le message ne passe na bande quoi régie des opos chef de l'État pour baper les kamusu chef de l'État ko ba nyon sombala morote ba ko régie ba ko s'appelle recensement sectoriel ba ba scanning ma ko marape ko marate to moni ba tio moro ya vers likolo kuna mais attends to kiti to moni sur lorote wana ko teza régie des eaux mais eza ndeti ya régie zote wana privé ya mutu ça comme forage. OK on comprend mais et là on enseigne pas ba konzi ya régie des eaux nationales basala kabiso suivi biso suivi ezalaka te tomonaka bango te kura biso tozwaka eza ya kobenda biso moko na makasi na biso donc tozwaka suivi na bango te tozwaka bayaka kutu te tomonaka bango te et osala bino ndenge nini toza na barrage ya inga soki inga 1 inga 2 toza na zongo mais babarrage yango eza awa na kati ya RDC mais na quartier na biso awa Sangamamba courant ezalaka te esalaka biso kutu pasi toza na babarrage wana mais na braza kutu o bazwa courant na biso ndeto yokaka bango moko ndeto yokilaka mais bazaka na courant mais biso to na capitale pe na quartier présidentiel toza voisin ya palais du marbre yango ka awa pe na Ngalima commune oyo eza commune moko eza ya lokumu na capitale o batu bayebi oko cité bakonzi ba fanda na commune ya Ngalima po bande comme susu bayeba bakonzi o ba fanda na Ngalima baza ebele na o bafandi baza na ba météo na ba moflerie na ba ipen na ba ma campagne mais quartier voisin na bango oyo eza pembeni awa kaka na Sangamamba awa na Bumba bamonaka yango mpe bayebi yango mais tozalaka négligé toujours na bambula tolelaka kaka likambo oyo etali kutu na bapaye mosusu eza likambo ya moke mpona kosala mais mpa na biso komela biso ndeti toza na province moko ndeti ata kutu bandundu eza boye te.
comprenez son émotion. Donc, quand les amakasi c'est pour la côté à Sangamamba, voir que le gouvernement qui est belé Sangamamba est toujours négligé. Ils ont ça la passe makasi, même si tous ces caméras, ils ont ça la passe makasi. Moi, le bano yasuka par rapport à bon, merci. Lilobanange Sezara qui va continuer la biso pena likambo surtout en 2021 mo konzalo baki ki 2021 za pena année oyonde to mona oya bien ya sika batela biso likambo ya Sangamamba na 2021 hein balande la biso penza to ça peut battu to peut ba peuple congolais oyebi ke marche za na kati ya constitution marche kotambola koboya likambo to kosenga likambo esa mais na kati ya constitution pona nini toko ça l'organisation te biso bayi Sangamamba to kende ti je pas gouverneur de la ville pona ko pesa pasio to za lango na kati ya nene ya Sangamamba azwa yango penda ya fara pona mona no esala mate soki to bito ça l'organisation na peuple ya Sangamamba ko za la prêt ya ko marcher toko ko sango meto zanga ba coordinateur ba o ba ko salisa biso ngo bazala raté en plus na quartier na biso pe na commune na biso muta bomaka biso susu muta liboso za bourgmestre toza na bourgmestre moko ndeti toyebi ekutu te na akita kuta na mayo te bourgmestre na biso toyebi ete so aliaka ne mbongo ya pamba suivi ezalaka te donc tozangi toana ba difficulté ebeli ba chef du quartier pe baza penza na musala penza ya makasi penza nde tomonaka kote mosusu te donc tozala na ba difficulté ebeli ana quartier na biso parce que crime eleka trop Koulou neza makasi voit même babouake la biso babi bembea wana terrasse o pona nini manquime sécurité en plus si babiro la police ezati ba siate ezate donc tozaka na bureau moko wa boma libala eza musika donc faut ba biso babiro la police pour la sécurité. OK, très bien. À part ya boma libala tokenda su o ya delvo et ça musika affaire cause la awa et c'est une intervention tipo bando mata kuna bozo ba moto be tipo mata bo manabino na bino rap donc yango moni ke to sala ba difficulté makambo ebele do esengi ba konzi penza ba ya batala quartier oyo balandela ngo eza na ba difficulté ya makasi mais za quartier mo kitoko so balandela ngo eza pena quartier ko vanda tellement toza négligé ba kipaka biso te yango moni toza kana ba difficulté. Très bien, Kelimbo Matoko, ça la organisation, ya ko ça la marche pour nako luka développement éco tanakati ya Sangamamba, nous allons essayer un peu de retoucher gouverneur de la ville pour awanande nazo baza ba Rwandais te baza ba Ougandais te ba Tanzanien te baza ba Kinois, ce sont des Congolais. Il faudrait qu'on fasse quelque chose pour développer quartier Sangamamba, Bumba. Je pense que nous sommes en train de continuer toujours évoluer toujours Kelimbo Ma. Merci à toute la famille du chef du quartier, Torokutana. Tokoya ba konditi awa tolaki bino tokoya. Toza ba député te mais tokoya en tant que agent à presse. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Bonjour papa Jean. Bonjour papa. Papa Jean, eloko esalinga mwa pasi mingi na moni bana mike ebele a je sais pas ce kelimbo mo cause la nga bango. Nazomi tuna déjà nzela ezalité bana o bakendaka école ndenge nini. Papa, nzela ezalité donc on ko mona ba ndeko na sikolo ba mai courant, pe le problème sur nzela. Ah, tu beta kaka makolo. Donc makolo zo abso zangi mbonga moto, mati makolo ti faut comme na delvo kuna na ozo transport. Donc ce qui mboule beti peut avoir un problème makasi awa. Au moment oyo ce que tombo ki awa, so on est mboule beti ozali ngambo yo. Après 4 fois 3 heures du temps. Pour ndenge tonda ka faut kitananu. Le temps impossibilité que nzela zalité pour la muta bima wa so mboule beti na difficulté makasi. Ba risque même bana msuba ko keneme no mai. Donc siko makambo etali hôpital po ba bébé pe bazali awa moni ba bébé nourrisson bazali awa bana ba 2 ans 3 ans bazali awa siko je sais pas ce qui centre moko eza pembeni awa bokenda kozoba soins en santé ezali to ezalité ouais tel ba centre ezali nango privé ezali hein oya batu muto aza mo munganga na esali mo eloko na yemoko na simana to bien na simandaku ezali nango ezali kapona ba soins moko primaire quoi mais soko ya munene bien opération faut mataka na delvo kuna faut matakuna côté maternité maternité na bika ba centre mike ba botraka no tala mo keza mutasanine condition une peut être tala peut besoin ya butu inerdi matako matatena molili yo na nzela makolo rotambola te faut lukaka quelque part parce que mo centre zali abotika kana poka ka nzamba sunga kaka abotana malamu donc vraiment ba difficulté zali énorme aw na moni ona excusez nga la moni ona moi pota na mutu na habité kuluna bakalaki yo to accident to ndenge ni te zali na nga bibo bimaki ngai bibo kaka mutu bimaki nga ba utiko bia wa kuluna penza balobi kuluna penza sala musala oui otali kuluna mikolo leka qui vraiment to ki na sécurité makasi nzela oyo tango so to yawa okito même 1h du matin
oye no pe na ndako sans problème. Mais comme awa 19h okoko la matata okitati. Mais je crois que vu que l'État passe le mois effort naie, bakangi kangi bango mingi, bamso azala na moto oti kokufa. Na ngambo kuna nde babomaki mutu na ngambo ya elima kuna na nini? Ngambo kuna nini? Fila na se kuna babomaki mutu lobi kuna ya fila nde kuna mais biso vraiment mikolo yo nde bakangi kangi bango moi kimeza mwa muke. Malgré moi ba apôtre na bon bazo mais tout le monde moi kimeza mwa mikolo. OK. Na monia wana ezali commerce na yo. Non ezali ngai te ngai na yo le faisait bloka mama na vandi na ngai kaka na po kaka na polika mazo za occupé na musana ndako yango na kaka. OK, merci beaucoup. Kelimbo ma toujours continuer toujours na rotuna kamituna na bai côté ya Sangamamba awa ba pese la biso toujours ndenge bazo vivre makambo. Awa na rosenga na papa Jean a passé un dernier message na Félix Antoine Tshisekedi pe na ina tuna avant pese un message na Félix Antoine Tshisekedi 18 ans de Joseph Kabila. Atika rosenga lo morote awa. Pona koloba wetali bilan ya président Kabila. Oui, mutu musako lo bazana la négativité, musako bazana positivité, ça dépend mutu na coin biso vraiment to sentir en côté pour tout moni loko mon côté o sali na biso na quartier na biso awa. Po nzeba lenga sali la biso o ebimi banda pompage ti ele kakuna likolo mati ipen et salamité. Soko kina likolo kono mona mabulu poko mamalue kamo kenezate. Kameza ko le pompage mati bo remiti pen, mais pour le moment c'est impraticable. Donc Thomas Louaka vraiment à sélection les Camerounais ça la raté. Donc bon sur l'été bima tout le monde musaï bandaka pe et tout le cas donc on passe le mon côté. Donc on est pour côté absolument que la négativité zali na bilan na bango. Tolobaki ba abus ya ba politicien et rosala nini il faut ba kanga bango. Le chef de l'État avait dit qu'il va revoir les lois où ils ont protégé bateau ba sali ba crime ils ont ba droit de l'homme ba crime économique. Ici Thomas Louaka a fait des choses où ils ont raté rotoyo. On a donné un bilan, on a donné un squelette, mais Moussa Samite Mbongo et Bima, Trabande Bazo, Mona Passi Boye. En tout cas, que l'état des droits soit bien établi en RDC. Papa, le dernier message pour Félix Antoine Tshisekedi. Pour le président Nabiso Félix Antoine, vraiment, papa, toujours les pailles nayo. Tu as dit que Ezali Moussala et Bandezara passe. Mais Biso Bakinois, toujours Simanayo. Il y a un senga nayo, surtout Biso Bakartier, autour de la haut, tu as un galema. Mais Ngalema, moi, ce sont Ngalema, ils commune présidentielle, mais Bumba, précisément la carte de la localité, nous sommes en Gengenge, nous sommes allés Koto Sangamamba, nous sommes allés Zinganzinga, la Bissowa, tout le monde Ngalema. Tout le monde Ngalema, tout le monde Ngalema, Akoka Kotali, la Soli Kambotali, courant la carte Ngalema, Bumba Nabiso, Etali, Maï na courant la quartier Nabiso, Petali Nzela, Pe. Moi, je suis un peu infrastructure, je suis un peu talibana, plutôt awa, pour na bola mon abisso. Vous avez un message européen, c'est un. Merci beaucoup. Kelimbo, nous continuons toujours. Je pense qu'on nous fait signe que nous avançons. Chers abonnés, nous continuons toujours. Maman Poussana. Voilà, chers abonnés, nous continuons toujours. Maman, précisément, Toza Wapiawa. Ah, Toza na quartier Bomba. Sangamamba. Toi, la commune. Commune Ngalema. Ndenge tozawa commune Ngalema. Toyeba kutu bourgmestre na biso te. Ndenge tozawa bayebi te ke koto pe bato bazalaka. Ndenge tozawa tala nzela. Soki ba montar bango mo batie mo mabele na bango te. En tout cas elo mo ekota koto te. Mutu ke kota te tabino mona ndebo baby. Donc toyebi te soki to voter bango lisusu ba avansu na ebonga. Na souffrance biso to mona. Toko voter bango te. Félix Antoine Tshisekedi a otuba ke musale bandi nde siko. E bandi yango baby. E bandi. Tala nan de toza. Tala bana nde bavandi. Se boule eza bango bavanda te. Tala ndenge batunde ba baby. Te tala nano ba mikolo bango ye. Se musale ezalaki mbele ba keit. Oso asala menga na bikit. Bo siko minito ndanga vandi boy. Siko musale bandi bongo bavandi vana bakiti ndeni. Est-ce que vous avez rappelé déranger dans Makambo et Tali Kuluna? Pour la moni ba jeune nyo so bazo s'occuper na ba moto, misus bazo teka na bango apparemment abato a Kuluna eza penza te. Biso nde toza boy pona Kuluna. Bana biso baza na éducation. Biso mo ba mama, lokwa to lingaka Makambo wana te.
nde tolingaka bana na biso pe bazala bien bayekola mosala po lobi basala nini bavivre yango omoni débrouiller badébrouiller na ndenge na bango tala bamoto tala mwa biloko na biso ndenge tocecece na bamitu mpo todébrouiller mpo so tobike tozela tovote kingandi tovote topesi bava ebele toyoka babelela kuna lobi akangi bisakani ake na biro akangi avimbisi matama tokovote lisusu te tolembi mpo bayebi biso te. nalingi opesa message na Félix Antoine Tshisekedi azolanda yo pesa message moko ya espoir message moko ya suka mpona quartier na bino. soki olobi ke napesa ye message me topesa mpe bamessage ebele ya ye ekoma te yango nomoni tokoma na biso desi o nazalanga message na opesa ye te po ata napesi ya oyana ete aya sani ndeko Kabila ayaka pe te ndeko Kabila akitaka ayaka kotoyo akitaki kotoyo me oyo tolobela awa tolembi tala bango ye tala omoni ndenge tozawa moto na moto adébrouiller na ndenge na ye tala omoni ye soki basali te tomela mai ya malili te nde tozawa mai ya malili tomela te toza na bacongélateur na bandako na ndako esalaka te bamai ya komela ya malili toyebi yango te toyebi eloko ya malili te naza mutu moko funa teka nateki mwa bavivre frais nanga me okokanga vivre frais na yo esilaka na kopola te mama ezopola biloko ezopola biso biloko ezopola kokura eza te eloko ya malunga kotoyo eza te sikoyo napesa biso message topesa tolemba mwana bakisa so eza te. Le président Félix Antoine Tshisekedi ozomona toza awa na kati ya elima donc makambo ya courant eza ya robeba mabe awa donc nous comprenons c'est parce que c'est les agents au bazolinga babongisa courant bazomeka bongisa courant voilà un peu en tout cas ça c'est les résultats likolo ya courant ya ngwala makambo ezosala maboye donc badesordre ekomi boye bozala kaka boye mpona courant ndeko mpona courant tokembaka kaka boye kani bamoni kaka boye tobundaka na batasinali kaka boye tonyokomaka makasi mpona courant eyaka te nayebi te na bwana nde tokozala ndenge nini molili quartier mobimba. Donc comprenez chers abonnés de PF Bonheur TV que c'est l'ambiance qu'il y a ici à cause du courant ezali tende komi kosinga bato babenda na po côté mosusu babi miyibi côté mosusu babengana tobunda po courant ekota donc voilà Kelimboma so ozwa quelques minutes bandekone bazo discuter pour la courant au moins des heures de salama pour la courant comprendre c'est quoi ezali bien mais des heures de neuf ezali te exacte so tout le monde des heures pour la courant yango mo bato ko bunda bango sima ntuta mabako bandeko basiliki po bengi bango miyibi bayibi ba câble to ndenge bango o ba pena bisa quartier bango batunde basala mwa lumière na terre mukie wana eya c'est bango te mais ma plein yango mo siko beba na rabo pour la courant d'abo message na bino ya deux afo beba mana fort beba na deux afo ma courant Kelimboma je manque mon vieux, Ndeko papa, s'il vous plaît, papa Lia, papa, s'il vous plaît, Sonyo comme pour la quartier, ça l'éclairer. Tabasinga, yaka na basinga na laksabango, yaka. Ndeko yaka na singa. Ça, bino boko ta msu on limo sala. On va miner le hôtel. Toke papa, tozali papa. OK. Tala basingo, ça laisse la tigeli ba ben individu ba sala na quartier, na bita so quartier ni ezalaka. Soki to kangi courant te européen te, mais les agents nationalité, tozo landenique maka pona courant, snel azo so facture. Tozo futa ba mbongo lelo ti lobby et comme ko kata courant wa délesage batindi ko temso ba to za na mbongo ba. Ko yes nela sundolo musa na est-ce que musa oye fois ça nani akosala. Sundoli ba quartier nyoso tutala to basinga. Biso mo so ekatani, to sombi biso moko, to che. Soki eziki biso moto tche kabini soki bebi basule les câbles biso moto tche siko minicho toza na panne toka na biro ba sa musa ba bimbongo minicho tala toza na mbongo to kepesa bango moni to kongoli ba mbongo to kepesa bango so 25000 courant ngo bozo pesa 25000 euros fanda peso ke ye fanda te soki ye kaka miniche kenango musala mabe snel na ebité soki facha kolongola ba directeur nyoso tuna ba DG ya nyoso fu ba longa po toza sima na ye to soutenir ye soki akosala ngo te aucun échec soki akosala biloko biso
biso zolo balelo population tonyokama pona ba courant tala quartier courant kati na intérieur bapelaka biso moko awa tozopela te mais mbongo oyo eza na baintérieur ebele wana eza mbongo esunga misala l'État mais sala eloko te biso so tokangi te courant epela te tala siko mbongo ekei eke kofuta na SNEL eloko te tokamboli mpona kozwa mwa 500 pour ke topela donc biso moko tokomi kokipe ale bango bazoya kozwa bafacture bazofacture biso ezoya te facture ezoya minute oyo toza na bajam mosusu ya miyibia bazotambola bakotikoti mpona kokata courant bakati kuna likolo touti olanda bango kutu na mbangu toyebisi bango balakisa meme papier SNEL eza te donc bazoyaka baosenga baja bambongo babone bambongo tortire abone bango bazofuta bango na SNEL mais ministre oyo bakoti na bakartier mais tozala na courant te bazoya konfuka bandako eza ke vide eza batengi facture pesa biso facture tala câble papa tala câble tozokanga câble butu moi sikoyo tala mbongo eke na misala tosalisa kuna mais tunanga siko SNEL musanga na bandako bolie po na moni 25 minutes bakokende te bango bato bazozwa mbongo te oyo chantier soki yeta 30 minutes mai kutu koloba te papa na so mboke se ebeba banda kala soki fasha kozwa makambo na charge te tange président de la République totiele mutema tozaka na chèque donc ndeko Kabila tra osala eloko te pona sanga mamba Kabila sala eloko te pona sanga mamba bakabini bachana bisomo Kabila akosala eloko mais bato baza entourage na ye ata lobi mo basinga bazo bakomo somisa so basinga câble so to sombi te tokopela te câble so eziki bino mo bosomba bino moko bopelela boko benga ba jeune SNEL yango so ba ye fu bopesa bango su mbongo tala exemple yango mbongo yango tokepesa bango po ke kurepela ekopela na pe ekolala te butu moyo mona komi likala na boza capable ya okende landa singa su bokanga donc les problèmes de zango yango wana nalingi osukisa na message de moko na chef de l'État par rapport à Marmignon Soti Koloba chef de l'État idée ne toza simana ye tozo puyeye na makambo aso s'organiser ayebake abangelo roté biso nyonso peuple toza simana ye abanga te a soutenir aduka moya to longola ba DG abana na ba DG SNEL alongola bango nyonso bacha batasika po musale tambola bien asala recensement ya ba quartier ya banini ayeba biso ndeta na sanga mamba tozaka mulili mai écoute mai ezarate régie les hommes musala mabe parce que ministre to comment vivre na ba forage régie de zara suite na ba mai ya source mai wana soto check kisi ndeto meli metala na kata capitale donc musala mabe régie les hommes musala mabe bon na makambo etali santé bosuka boy na bana bino amike na santé na école bosuka raboni papa yango nazoloba soki mai biso moto zo débrouiller mona bana basukoli na tonga après ba école rozonga boy net na uti na ndako mai romeleza te mais toza na kata capitalité SNEL forage wana futo somba 200 avant toka forage nyonso l'état fa kipe makambo eza l'état mbongo ka nyonso mbongo donc vie est comme difficile tozala na biso moi mais ndenge to komi sikoyo et comme très difficile donc SNEL a kipe biso régie de joie kipe biso pour te vivre à moi bien. Ça va. Kélimboma, voilà les réalités qu'il y a. Voilà les réalités qu'il y a sur l'avenue Elima à Sangamamba. Nous avons trouvé une bagarre à cause du courant. Wana petit nanga kati te na obongana leki nanga na leki kanda ndete waza petit kande sela kipo nazali déjà méchant taka to uti boy to samisa musu to landa courant mais na uto bunda su déjà boy ozomona potate na uti déjà nazala mutema mukuse na beti moko likofi honorable wana vai na setisiko mutema nezala te mutu tonto ke bongsa kwa zaki so nini na lobi mabe na beti likofi minicho moni alingo changa manzaka na beti likofi minicho so kiona banda vanda kiona likofi so pas que la police ya kanga na za d'accord to yem tabandi mabe to sambaka bambongo efutama. Merci Kélimboma, nous continuons. Nous sommes toujours dans Sangamamba. Nous allons continuer à prendre les habitants de Sangamamba qui vont nous donner les réalités de leur quartier et tout. Je te rebalance l'antenne, peut-être tu vas revenir avec Eliud Kabea ou Mélanie Congo. On se revoit plus tard. Voici les réalités de Kinshasa, chers abonnés de PF Bonheur TV, Tozaka Kanakati à Kinshasa. Depuis en plein 21e siècle, le peuple Malakati à Ngaliemba.
bazo souffrir. En tout cas, ils ont pas si makasi surtout pour le gouvernement na biso et les cas Joseph Kabila Kabange koto ya tikala ko bois katali souté malgré basala bassin to caniveau oyo soki na kobuka la bukana pas ba chinois soki banani basala ngo population ba pese na micro na biso balobi que non en tout cas nyonso mbrata na mbrata eloko moko te simbaki en tout cas wana penza eza béton armé te mais ali béton pardon ezali béton ya sac oyo ba tie zelo na kati ama ope ma ya mbule ko mema ope en tout cas président de la République Félix Antoine Tshisekedi bana ya sangamamba ya bumba ya mangengenge balobi que non baza na confiance na lokolo baki musala e bandi musala pe esala nini e banda parce que ceux qui otiki bango poto ça n'ira pas, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pont, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout qui marche ici. Kolia kuteza passe banzela ezate ba osumba biloko kolia ndenge nini ba biso ko sali vivre frère a o sali morgue po solo ko polo robima a wa pe bana biso ya mike ba fanda koto ba koya ko kufa na solo mabetaka Thomson soki est poli chef de l'état vous vivez dans une maison climatisée ba voiture il y a bien tout ça talara pe bana Congo o baza koto bazomona pasi ce n'est pas intéressant. Alors message na repère à la Félix Antoine Tshisekedi ezali que non Félix Antoine Tshisekedi tala peuple oyo biso tokiti sur le terrain pour tout ça la musato so ba élément pour na repesa bino peuple et lobby le peuple a parlé alors tous la peine ngamu na bino bon s'arranger pour na refaire quelque chose ou alors tokobana okita équipe nyonso ya presse Eliud Kabeya Mélanie Congo Kelimbo Mamire Mukeba Patience Fayo le tonton Ricky le tonton national tokobana ko Congo la bateau tobandi ko tambola bango boulevard ti na kati ya hôtel de ville po ba catastrophe eza koto esa nini et si là ils ont aussi droit à la vie, ils ont droit à la santé, ils ont droit à l'éducation, ils ont droit à vivre comme tout le monde. Ba cause un peuple à part. Alors je vais remercier nos abonnés qui sont connectés batila kabiso ba j'aime o ba pe ba s'abonner na ntena kati ya chaîne na biso PF Bonheur TV ba s'abonner to zaibo na kati ya émission na biso to so la mboka to komi bongo na suka lokumu ezongela nzambe kelimbo ma musala kitoko tokozana elongo ti mukolo Yesu akoya soki azongi peut-être ozano toujours ti nali fobo Eliud Kabeya. Merci d'être là, Mélanie Congo, merci aussi d'avoir participé dans cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. La suite au prochain numéro. Bye bye.